Oh bébé. Bébé, tu m'aimes. Merci. Les abattoirs à solo. Merci beaucoup. Les abattoirs à solo. Merci beaucoup. Merci la présence de l'Union. Et ça dit que c'est bon. T'as pas de problème. Quand on va payer, on a un budget. Bah ça l'a dit 9 mois pour nous. Merci. Dans 9 mois, on a n'est-ce pas la papa va payer à la zapa. Quand c'est à ma série, c'est même c'est fini. Hôpital à même papa hôpital le col à yo c'est le col moi na ngai dosso pour pas monter yo na masoko est-ce que masoko va aller dale si ngai na muta papa ngai azuma na ngai ba tie na kwa on va ti pinja ouais masoko ezangi moto baba mutaye kumeri kasa huku kasa ndenge ngapela kwa baba yake pinja na comme pembeni ya basoko ebale minani watu sengi ebaluki tala identité ya mosauta tango bote ebaluki mama nakwenda mani na sema kama la ndanga na mama esa ndani passe bina bokota nyawa mama na passe na hospitali batina ngetu abotani balati pampers bati okushi ngai na botama mama na ngoro ya ko mai siko na botama nini tango mama na mama na mama moi ote na kusala ezate papa na ngai komo na yeye kinja mama na ngai komo na yeye masopa papa na ngai belele
masopa. Mama ni kama boyo, mai ko tena kinoko. Na c'est émotion, ma putinga yi. Na sama. Na moni banga ko ngala lelo ni ye. Ne amona waka. Ndai kombo na nasi kai sabu. O asana kikina yi. Marquer kai. Téléphone na yi, enregistrer. Bora ko tuna ke. Comment on a fait ça? Lianja, Lisofote, Soja, Bolinola, Lisamba, Lisamba, Apana,
ngai nalobi na tata te kozonga ya boye na paradiso bato mokili batikaki mpe babakaki na libwanda yango ekosenga na ngai nekile mobikisi moto ya kanza ngai nakita parapara na bato ya mokili tala ngai po ya komeka na kofunda ye na justice yo olingaki ezala nani nokuno ya banzaleka olobi yango tembe okofingisa libote ya tata mpe mama na osasa epi kanga linoku na elokola moyibi okanga bobeka sima molakisa nga na moyen tv mpe ya papa libaleba solo nalobi na bino tata alalaka te soki ye ataliki makambo te tete na ngai elingaki biso bamonaka nze moyibi oyo amataki bele na paradiso tata abenganaki ye lisusu na se ya mokili lisusu te ye ayibaki mapapa bamozi oyo bakotelaka kikosi ngonga oyo nazali koloba na bino ye moyibi wana azali na kombo na bino lokola politicien mpe botalaka ye mikolo nyonso na tv ngai nayebi nanga politicien botalaka na tv te natangi kombo moto nalobi kombo moto naboyi baloba mobikisi atangaki kombo ya songolo mpe pakala bapolisa nsima na ngai na fimbo tika ngai na manga nazali na mosuni mai makila soki nabetili bakuna kozonga soki nakundeli ngai na kovima wana boyeyo afana yote wana baza na bana mibale kobeteli mosiano loboko tete na ngai soki akoma kobenga maboko ezali mpona mwasi wana sokolaki makolo boyeba mwasi oyo akoli okoyeba yango na demarshe na ye te okoyeba yango na bambuma okoyeba tete oyo ekoli okoyeba yango na makasi yango te kasi okoyeba yango na bambuma okoyeba soda oyo asiliki okoyeba yango na teni na ye te okoyeba yango kaka soki moto amelibaki ye akosala makambo lokola moto aliboma seke yango elakisi ye akosalaki konongola te bakanga mopolo te bakajuma mpe basiba te oyo akokanga mopolo na bakajuma tata akoyenge génération ya génération pamba te mokolo na bakajuma ezali kopermetre baye mingi baviole te mpe mingi soki mokolo te nde bakoma bato ya munia soka tata asalaki mwana mobali nyonso azala moto ya bongo wana nalobi na bino na lisese mpe kozala kaka na masese nakoboma te bino nyonso bozali awa bouta na baniko ezala badepute na bino ezala bakonzi na bino mboka ezala bapaster na bino ata kutu mapasa mibale bautaka kaka na waniko moto autela mibale aza te bobeta maboko mpona bino moko
Solo Brakimiso. Ezali no kono wananchi. Tata. Ngayo. Nasema kilinayo. Na ikotia. Lilobayo. Ndingi olobakina ngai. Kasi tata. Na Kinshasa. Na kutiba tomatolo mingi. Namoni. Bilengi libale mingi. Kola mukakeze. Aliki ya yeye. Abindi na kwe. Alami kapete. Nazuli ate. Tata na onyamo. Tala. Unasili sali mone likote. Na kikuzo luku kuko kikuzo kisa montenyo sa matuluko. Je me pose seulement une seule question. Qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui reste debout? Parce que la chanson le dit bien, ça dit ça bouge et puis ça reste. J'ai voulu poser cette question à ma fille. Elle va me dire de bêtises. Moi-même, je me suis réfléchi là. Ah, j'ai vu. C'est le drapeau de la République démocratique du Congo. Ça dit ça bouge et puis ça reste. C'est vraiment pas un pays.
Merci beaucoup. Je m'appelle Mamadou Diarra. Je suis la femme des DJ Eddie Lesbien. Ça dit mon papa c'était directeur judiciaire à l'Omitra, ça dit DJ. Et ma mère, une lesbienne, c'est-à-dire à chaque fois elle se chamaillait avec mon papa, elle laissait le bien partir à sa famille. Ça dit lesbienne. Donc on tire plus au côté. Mais vous savez, depuis que moi je suis au Congo, j'ai pu constater que tous les Congolais, vous souffrez d'une seule maladie. Le Congo. Ça dit le Congo a comme hymne national debout Congolais. J'ai bien dit debout Congolais. Ça dit, les Congolais vous êtes debout depuis 1960. Jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 60 ans qu'on ne donne pas de chaise. C'est pas normal. Est-ce qu'une personne peut se tenir debout pendant 60 ans? Pendant un thème à Kakabou. Qui t'avait mis debout, Congolais? Qui t'avait même mis debout là? Après le 14 février, c'est la fête de Saint-Valentin. Bientôt, c'est le 8 mars, c'est la journée de... ma maman, dans la ville de Kinshasa, j'ai vu tous les 5 femmes congolaises sont déformées. Michel Sakibo, il m'a donné. Ah, moi, Michel Sakibo. Femme là, avant de donner votre poitrine à une homme de coucher, il faut d'abord savoir le métier de l'homme fait. Vous donnez votre poitrine à une personne qui est motocycliste. Journée, ma maman, quand il fait le soir, à ce moment-là, on doit en matin à moi. À beaucoup la culture est là. Deuxième, jusqu'au matin. D'abord des élections, d'abord des toilettes. D'abord de votre là, il y a marche. Il y a des filles montent à l'intérieur. Il y a des combats avec les policiers à l'intérieur. Maintenant, dans l'ensemble de cette voie-là, il y a un ensemble de guerres qu'on appelle UDPS. On appelle ça UDPS. UDPS, c'est l'union militaire pour perturber la santé. Et maintenant, lorsque vous avez l'UDPS, vous devez aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Le médecin va vous prescrire un grand médicament qu'on appelle ça PPRD. PPRD, c'est la pilule protectrice pour éviter la rapidité cardiaque. Maintenant, lorsque vous prenez le PPRD, vous buvez ça. D'abord, devant que maintenant, il y a un combat. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à côté d'une personne qui a mis qui a mis le PPRD, c'est ça de tous les gaz. C'est-à-dire, la police vient à chaque fois les gaz. Ce qu'on a dit, on va faire des balles. Ça dit, on va faire des balles. La prochaine question, au prochain deuxième édition de ce village, Rio. Merci beaucoup. Bonsoir. Il y a ma piste à Cambote. Oui, mais tu vas finir à mon bal de tête. Mais les balles, tu vas finir, on est tirant cette peine en haut. Tu es impoli, très impoli toi. Il y a des démarches, je crois, recevoir un commis, parce qu'il y a un qui est acheté. Ma copine, il y a un loma à Kaka. Il y a un bouton qui m'a aussi dans mon guide. Je dis que ça va faire beaucoup. Donc, et moi. Parce que tu n'as pas de babaki. On a compris les civilités. Qui va y avoir tout ce dont on parle de comme si tu dis qu'on a moyen, mais qui va y avoir donc chaque animal va être la fille qui se passe un petit peu chez moi sur le mouton. On a mon nom de Bakaka. Moi de la femme qui est là. Quand je change à ce que je lui dis, pourquoi vous dites il y a beaucoup de charité. Est-ce que vous voyez le souvenir du bout de terre qui est un petit peu hostile? Et quand on ne va pas battre bien, vous
Thomas vraiment. Yo wana ma copine. Yo vas connaître ça la tonton. Attends. Si pas ma tonton, on va dire ma copine va venir à Kamala. toujours na est tokosala te yaya ere tofanda boye na capitale tosepela na est mwasi aza viole oyokaka na sango otuna nga nataka nazala victime ya viole yaya na est soldat tazoviole mwasi me na kinshasa na capitale nanga a été violé baviola mpe basoldat te pas civil civil yango nani mason
Il y a pas de violé pas pour tout sur ma santé. Les commençons à tomber à 3 niveaux. À Dieu, on va se parler, on va se rouler, mec. Comme ma copine est précipitée, sur le terrain de ma bonne sur les rêves graves de vie, où est-ce que les électricien à 6 000 poitrines le poids disjoncteur, à 15 000 pas, à 40 000 pas, à 100 mètres, ça va tout ici, et pas une la personne que je vous conseille, même ça toujours dans ma copine, il y a attention. Quand c'est confié, il y a mon bail qui sont réunités. On est mon bail, il est mis dans l'autre, il est sur le simba. Après, mon bail, non confié, nous sommes les gens qui la chasse. On t'a regardé la caméra. Mon bail, nous sommes les gens qui la chasse, on va mettre la boucle dans la criminaliste. Allez, on peut la chasser pour être content de nos autres. Il t'a dit, vous nous dites qu'il n'était pas votre chose. On s'est fait la cible. On a prestation, tu dors en pleine prestation. Oh, mais comment on dort? Hein? Tu es venu prester, on t'invite pour faire un spectacle, et puis tu... Papa,
Bwana
biso ya tia mutoro esimbi. Wewe ndio unapaswa. Atoa kuwaseka kwa sana. Wewe ndio sasa. Au kalingana na mwanate. Akena kwenu ambaye bloqueo. Ambaye anapenda kuja bloqueo. So bloqueo ndio utoki. Tano hapo. Ndio bana masomo na kosi. Wewe kama usoma mbele na kosi. Tama kaika mbele kama hivyo. Basona ndio wewe basona. Ezana kesa basona. Ya bato mbongo tunapenda kanisa. Ya bambongo lola leso pesa na ukitoro. So bana bako so kwenu. Ya bambongo tunapenda tumba. Ku. Chibora. Fuama. Chio. Tu. Na ya bato mbongo wale na mbongo. Basoma ya bana kanisa. Salut, bonsoir. Ok. Ah, Gaïa. Ah, bonsoir. Gaïa. Musique. Bébé. Oh, bébé. Bébé, tu m'aimes. Merci.